Fani na kata bondoki abana mikyo mona ba mikyo mati fani basala kaboy ata mwana bondo ni ba ko beta mwana ba beti mwana ti mwana ondima basolo ko basimisa libuma nde mwana abomi tena ba motina niveau ya dozo ba ke sosko baptême quand ba sosko baptême ne se parlant maintenant to établir bango balongo na kata bandoki o to zela ngo meka mais akomiso na kindoki oyo ya conseil mo me ba no ne na na bona lo bo moto exemple salam susulem susu ba bengo lelo mais le boko vérifier ba document boy ba dossier monsieur c'est mon naté ko connaît non maman té mon abeti c'était s'il plaît 3 temps il y a vie à moi na mutu so tous les 33 temps là ils allaient respecter té yeba ki makamuse ko mak bimo ko salini aucun ko makila ne c'est pas là maman zali ko landa ngai okufela ndeko lelo boleki une semaine mutu mso akufi bobi que non nyoso zana ko ka normal et ça normal té maman ngai ne c'est pas là maintenant mati fani biso noki na école sikoyo to zil ba jouer bana tombo maman ma jouer na mikebwe ba soda si mundu moi ça bimi bozwa tant to kabola wana to kabola l'esprit de contrôle obsilo sanitaire holandi la bango soko mesala mingi ofana pe mena ba PEDE yeba ke ezana semence mobo e bando kota katu no sali savoir maman na mwana ba simba na nzoto match na blo mo sorcellerie parce na désormais na ndako na no le susute papa tango le belo ka bongo ke kindoki inconscient au mwana sala ou bien soit ezana kata ndako wana yeba ke omibomi omoko bisusu lelo na ba wenzo mo ba mizipi 3 balali ceux qui viennent bazaki ba vrai bandoki ou pas que ça est grave parce que tant que bengani pembe na yo au lieu qu'il place parce que na bazali bengani il va dire retour à combat et maintenant on a toujours bino kablo ko ba beta bitende et ko représenter mutu mubima la vie na bazuka mona popi apesi moi mona popi zwa mona bapesi yo moi popi moi c'est que na ndako lobby tango ya oya biso liputa moi no tongeli mona popi bien. Mais est-ce que mon colo pas cause de la sorcellerie inconsciente? Mwana moto te po akosangai abongwa ni pede po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mukundima atako babakola ke mafuta na musakolima lelo ya yo bolingo bateli le nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi kolabye mapapu masope mafuta tokokesitana longo na nzambe oyo mabenga na makomi Jésus. Avec Dieu nous ferons des exploits. Bonjour, shalom chez vous, bien-aimés dans le Seigneur, très chers internautes, nous vous aimons beaucoup de l'amour de Christ. Que le Seigneur vous bénisse et bienvenue dans votre émission témoignage, puisque expérimenter ma satana pas gauche, pas droite, avec la princesse de l'Éternel. Aujourd'hui, béni soit le nom de l'Éternel. Avec notre frère Michael, mais je demande à la régie, il y a Yves Ebolo, M. Fayoulou, na Alain Kiakala, de nous balancer un cantique si possible pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis tozo ngatoeta masolo ndenge ekoki kozalela na bosembo nyonso tout papa Guy là-bas la maman Lauriane là-bas là depuis l'Afrique du Sud na dédié bino cantique à vous. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboye. Assis sur son trône. Salaboye. On y va. Assis sur son trône. Encore. Afandi na ngwende na ye.
vandisa ye. Nazo mono te tika ye sopan. Avandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Avandi. Salaboye. Gardez-la ye sur le saco. On y va. Gardez-la. Kaka. Yambalo ya daba ministre bakokata. Nazolo bakatela ye lo sako. Katela. Nazo monote. Salango boye. Dosé. Tolobi à tout. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambaloyo. Adaba ministre bakokata. Adaba généraux bakosala nini? Adaba ministre bakosala nini? Adaba président. On y va. On y va. Kabul babilo kwa matifani musala msesu kwa kiwanate. Toko sel babilo kwa ndoko tolobetela kwa solo buku msuso mwana ndaku yozo kanisa zelo kwa malamu. OK zelo kwa malamu te azani envoi spécial au diable à utiliser pour na kwa bebisa ndaku na. So to jusqu'au puku matifani to roza puku to travailler puku ou bien yemo ko mwana na ye. Akobongo na aspect délai mais aspect moi na obongo na il faut que ça ne passe aspect wana. So aspect ni to na pesa la ba mike matifani. Il faut que ça muselekete. Donc on va muselekete côté na clostre botel ba muselekete. Mais ok ça mwana mudimba oya leki na lolengi mususu. Bandeko bona na ngai lem tu bofanda na salon bo solo papa boy. Ota pour moi lekina sinjela singa olenge tu na comme 4 atelemi atali apa leki keba papa na ngai. Wala sana batu mutu mudimba na leka wana. So tant que famille to jusqu'au ba bilo comme suite quelqu'un va jouer to bengi ce qu'on met il faut pas que ce soit bilo parce que lobi to go sa musala lobi na koki ba faut que ngaba ko so banana na invoquer bana ba to bana ba ina so moko ko ta sela ki ya bebi ngana ko ngai sute ngaka yo ko sute zelo so mo matifani na kata bondoki bana mikyo mona ba mikyo matifani basela ka boy na butu bana mike basala ka bomati fani ta mwana bongo ni ba ko beta mwana ba beti mwana ti mwana ondima basolo ba simisali boma nde mwana abomi ne papa ozali ko landa ngai eza musala msusu ba bengo lelo mais le boko vérifier ba document boy ba dossier msusu e mwana te ko connaître mama te misusu ba bungisa porte-monnaie o boye mo ko résoudre que non na ki la porte-monnaie on mettre na ndako mais ko to porte-monnaie kenda oyebite eza suite ba biloko o nazali ko lobela. Mais c'est par là maintenant matifani banana bakomi ko na cadre ya kati alliance au biso nzeni osala mais le quand on na kati ya canal on to ça bango bongote il faut maintenant ça ni to kitela bango tina niveau ya dozo ba que so baptême et quand on so baptême mais c'est par là maintenant to établir bango balongo na kati ya bandoki o to zela ngo mekamike mais akomi so na kindoki o ya conseil mo me ba no ne na bo no bo moto ele na bo moto lo bi osala bo ni à partir ba biloko wana. Tant que tu as ce bana, tu as bana kuna matifani. Tu as moi la gâte non, au moins meke école té. Au moins té, matifani bana msu bala na moi. Au thème moi na bana la bana, ce qui tout bata ba 12 parce que 12 ba ba repos. Ti 15 heures na pongi, matifani keba. Ils a tellement mabé. Ya mon abeti c'était s'il près 3 temps, ya vie à moi na mutu. So tous les 33 temps ils allaient respecter yeba ki makamuse koma. Et on a kata midi matifani, midi na ba voyage astral, midi ils allaient ya kusanza ya pyramide et ba na leka na sima afin que molili était les masiko jusqu'à ce que jour regard obim. Tant que siko biso do bengsi bango to fanisi bango, to anis ko sa nini, to transmettre bango. Tant to transmettre bango na malobo biso do chakati na bango. Tant ba selisi apo moti biso bango v na mikolo kuna ya dojo matifani basenga vete apa mon enfant mais o eteli ya bana mike e komi v osani ba ozo mwana ba pesie kopo ba somoni kopo o omendo osana ko aboy kichongo kuna chaque jour soye tala ko penser za makila te eza na makila so moni makila za te bimo osani ni okene luka makila ne c'est pas là maman ozali ko landa ngai okufela ndeko lelo boleki une semaine mutumso akufi bobi que non nyoso za na ko normal
eza normal te mama na ngai na biloko bongo telema lukelo ngina nzambe jamais ko lokaka mto kufilo kala buta moko ezala kate neso donc to yana bana to baliso kabula bana biloko o bana ba osele elo ni bana ba osele to kabula matifani na betali solo ya mbanza kombo na betali solo ya mbanza kamunde la sorcellerie conscient oui na betali solo ya mbanza kamundele ndeto yo comme c'est on monde spirituel et comme neti likonga to boite momozala na ngai moi na za déjà na âge me 10 ans voilà mon déjà ba me 12 ans abetaka bitende ou bien moi na ba âge déjà ba 8 ans ko tika ga mingi soko sakana ba ninga oye bité il faut que la mono sakane azan ngeni et tada ma moi na wana azan ngeni ne c'est par là maintenant ma tifani biso lokene be école siko to zil ba jouer bana tomba mo ma jouer ma mikebwe ba soda si mundu moi ça bimi bozwa tant to kabola wana to kabola esprit de contrôle obslo sanité yo alandi la bango so donc to kaboni eza le moko na biblique matifani eza mabete hein babi la main qui donne c'est la main qui reçoit so la carte ba mona diable passé il est pas juillet le col ya pesi il faut pas nous ça pas ça payer so il y a pas la binouté il faut que ce soit kota mambe kota papa mais c'est par là maintenant lorsque biso do sala bongo bango bakei biso zo tika sur la carte école wana to sala ba cérémonie pas ici là to bimi to ye lobby na ngona carte même pas na mobi men nzete mo eza wana bien c'était moi zana to biki no awa mo espoir les amis to la place de tient toujours cercle to baloka to zima banze mona biso to baloka to wemba banze to baloka to so baloka wala match fana tele kina butu bo mo no ba place na te so zana nzambi ndo mona kino awa place au minimum wa bezali to so baloka titi un moment donné le moi pene esprit à moi na et tango koya to transmettre ba moi ma funu miswe awa mo na susu ne ba to balaka o to kangi ndokini match fana fo ndoki so ya ndeni na muyo ka ba be kangi ndokini mais o biso to yebi tondo no sala kuna ndoki ma bilambe katana na bilambe katana lorsque ba memesko na kati ya victoire o ya makambo ya musala ne c'est par là maintenant ba kolati ça y est et lamba o ya ko komana yango soit ba tia kwa niveau mo likolo ne so donc to rassembler ba na matifani parce que de Jésus moulai to za msu 100 enfants be 200 enfants kana même butuana ba ancien ba kabwani ba ancien ba to déjà ba initier to jusqu'au ban ça nini to ndo pesa bango yo ba bilo ba ko sel yo zo manza ko même manzi o so ko mino na ndao boko na famille wana nzoto oki o mone net o so ko mino na personne bandel bosel pa o mone to ngo tanda beta makolo boy oki kende ki osala bon après quelque temps so bon ba ke to tika une semaine to ozo sko ba coupe et tanda bo matifani o mo maki no ba makila pena ezo ba ko mako apparaître makile ba na tibre ne toni pas ko to pe ba ki ba ki toni pas ti ba makila to etonda maintenant to basko invoquer chaque mutu na coupe mais yo coupe les années coupe so ba coupe la plein ba mo senini o rejoindre biso mais c'est pas là maman Tiffany no mo makam o diable azena osala biso donc maman zo la ngai lorsque vous na mwana maman mwana nga ke ne classe attend le fils que mon zate attend mo ko mke mwana mi na classe c'est très important parce que bana mike bazali ba biloko o diable to sala ki facilement parce que ayeba ba telo ni biso to sala ça y est ayaka toujours ko sutuka na sima ne c'est pas là maintenant so to koti na kata bana wana matifani so ki to koti lo ba bozo ta so ba couple to tala d'abord pe libala ba balana baza reconnu tout aussi ba balana déjà to jusqu'à mwana yemo wa ndao ba pesi encore mission panza libala o maman o kamote libala no panzana likola mwana o mobwe o perdre libala ou soit o perdre mbongo mobwe likala likambo mwa muke na sima bo réflexion yo zonga si je savais mais c'est par là maintenant biso no pesa so mwana butu te c'est que non yo no za bo ya no mwa siku no mona linga bala yo libala na yo esimbate nde ko zo liko na ngai mabano le mso esimbate yo moko o milote le bandoto mi o mona place o bandela te yaka ou soit benga basena nzambe o baza déterminé capable ya ko délivrer no mona gloire ya nzambe no so dans pesa ba mission yo mona za bo lobi na tongo o so melo ko bo mona ko somba so ki non école baninga tout ba osenga yo pesa yango baninga tout ko dans la sengi yo pesa ya yebite to zuba biloko to pesa bana bakei lobi na ngona tongo to banisko zesko ba résister bana o to tindaki o mo so fandi ka be mati fani o ke loko to be ngwa nani lokola baba ba nyama mo tama mabaya bo mama kokolo ma me utile kole ko ibu na kata kanti tongo ko ya kuna hotel bo mo meli kokolo mais so ba ancien ba teli boko bo e bimi forma moto na baba lisolo mo ke na bi forma moto na nenga bondoki so ke da fort esprit a moto za fort cher za fort esprit fait za fort parce que atama aussi mama ko rater ne maintenant to so ba papa na to chaba osela na babilo mo yo so fama motala ka botani tani mo beli ba ko na sko batika ta ba oya to so ta ba nani ba pesa gite na ba nani ba pesa o mo biso pesa ete ba 8 mois na marché Tiffany ata mo na za na 9 ans
façon ba bête la mwana bouton di maté oui façon ba bête la mwana ba bête ti mwana ondima o bazoloba parce que kuna mawezana na onte matifani parce que mwana muke ba ko sarayo sala bo sabo tant ko tambala moko esile nese maintenant matifani sur le plan qui nous autre bi inconscient mutu azo banini te azo sala mwana azana mama na ndako mwana koma supérieur ya mama mwana koma supérieur ya ba yaya supérieur ya ba papa supérieur akoma kaka mabe na kati ya ndako ok na kati ya babilo ko na matifani il faut faire très attention au moins bana déjà comme ba âge ba 12 ans et ça âge oyo mwana ba déjà comprendre que non sans y avait za la raboué neni les ala c'est tout ça moi c'est ou même sous ba cycle menstruel na ba ko na sala ngonde nini ba sala ngonde il faut ba ba yaya oyo ba yebi mais c'est maintenant biso tant tozoya to bike non mwana oyo azala moi teti surtout kutensi molimo ona père na bobina mère na bango ba panzana to sandeni to zela msuna balabala kuna kota ki na osuma biloko biso to na sima ti akoko mali boso place osomba biloko mbala moko besprit ngona na bango ba oleka liboso omona na lobaka na kati ya témoignage na matifani soko bosa ntena bi bino ba tozelaka iloko koto na lisu mama wadi ko populaire ngo c'est très très dangereux dans là so massa na fa balika liboso yetango yozo ya beti molo kwana tonga beti lo kwana ngai na sima na ye tonga côté chauffé tonga ba tonto fula ngai tonga no fula wana no transmettre déjà va mon ya mabe et là kata vana directement sur ça nini to ko mbana o sali là akola na butu porte soka poele to kota sur le côté to keti na chambre place ya là ou soit place ya so là ye motala na ba to longwe mo tim pandi to banda ko bina matifani ko baluka to zo bina to bini to yambi banzembwa ti apene ko kipan to zongi to kotika papa na bango to bani suku envoûter papa zo la ngai au sala msum sape ya malonga penate au sala msum sala place au fana pesa bien mais au tika toujours ka kokolela mukongo pasi maboko pasi rhumatisme keba peut-être na butu eloko ba basala ki o yibaki na yote et so tant siko biso to sala ba pa mwana wana to côté déjà esprit wana yebaki photo ba no sas que lo matifani to côté so esprit kanda et pas moi ya zo banete biso ko sala to sala ni ko na ya bitenge non mito na mo sala ya ko banete pe makamno so yando sala et ba nous toujours normal so pas besoin de explication il faut toujours ça ni oyo kaka oyo zoloba na so na kata d'esprit na oyo mama zalaki so zoloba na c'est ko lobatel tonel to oyo kana te isa kata d'esprit wana so tant que la koti na kata mwana il faut que esprit na ko localiser loko ni mwana ko sala loko ni au combat de maman zala mwana ndo la libanda te mwana kuma na age maman des diplôme maman ni pe 5e kalaminte mwana bimaki ala libanda la sorcellerie inconscient inconscient ou conscient inconscient mwana abima akei papa dans son 18h a comme peu place que le fait peut-être na erbo 21h erde le kina lo banaka ka na lela ko toba camarade nga oui mameza bongo bani bele bala libanda yumo potalo la kiap na lela ko ta famille ka na lela kuna so tembe to ko tunai malo bala mo ali kola ça a raison mais la carte esprit oaza nango il faut baka que non yo aura tort ya raison mais c'est par là maintenant face à ni aba no ko localiser entre papa na maman jusqu'à ce que pendant mati falo mon papa za ina place ya bien papa za ina place munga ndenge nini tom so do banisko benda sko moli monene ndokia ya ki inconscient ba to ko provoquer sur l'homme mususu ndi bande ko mobwe na si baola na ngai bazala ndeko na mampe to inisaka mais to tel sko profession ndi ko bomba pona wana musala to iba tous les dossiers na mati fani to tumba yango tous les dossiers misala makambo ba rapport na ndako avec système de souris mati fani za mabe so moni mami kando be ba biloko sali pour comme ça za ndako amemi pe na porte-monnaie oui bazali ya mwa to zo ba mati fani amemi porte-monnaie on mona que non pour que la porte-monnaie wa bamsone lem so simay tom so lem so simay tom sonde mais si porte-monnaie aki ngana bi c'est mo mati fani to zonga mama akbungsa mbongo mubu ya deux personnes ako so melo mfumu et là tant bongo ya bungi tellement biso to bambal to zaki mama to takeka biso a takeka to le bapelo to fan papa ya l'époque azana bo moy akoti abini no mbongo bungi bote ya mbongo se ba puba mimeo kana ngalo babwe to tana sebwe biye mo tsikali banda bo to benda bo tala kuna kati beli ba buka siko si mama ba vérifier est-ce que akota na matiki na mati fani ok akati boko si zote akati ne mama biloko na to lobela au moins que non mwana osali kambu oyo tali pena mwana bo o sa normalité or que mwana comme déjà contrôler na radar partout mwana kenda ba fandi bo tala si tout ça na betole libala ba tala na ote o pene sugi le gabo
Mais c'est par là maintenant, Matifani. C'est comme une fois, moi, il va dire que moi, on a poli devant papa, abanga baya quartier, azo sala au monde le kebi. Ndeko zali kolanda ngai, lemso na quartier ba benga ba mo bengo soki Shakira soki nan. Okumo le kolata ba bila mo kanga batu ba chaoka. Eza malamu batu ba chaoka. Mais ça na deux cas. Quand malamu ne ka mabe. Mais c'est 100%. On a 80 cas, eza toujours mabe. Puis si on continue la vie, ya molato ya bongo, ya manque de discipline même si ya parents na yo ou soit el banda, yeba ke vie na ozala détourner. Lorsque c'est ni to ba biso tala ndenge to ko mona oyo akwa mena kindoki opena to tinde pena mission ake. Mais c'est par là maintenant le kola esprit na ils a déjà lié na makambwana et obso de posséder. Il faut que to luka ko rencontre. Il y a esprit mon soit si bien mutumo boye basala ne bien basala ne bien tout to côté bon balé na kata fiction pour to bien d'abord. To ba so ça ba démarche to ça là ça démarche ya ko ba ninga na to ça démarche même si c'est la famille. Mamozo na ngai ba bokilo baye be ba semik baye so là ba bien. Parce que mitema oyebité les autres tant biso de tika ba radar wana le radar to tika za nzoto no tambo nango partant nos années ngo ce qui le jour au ba loko ba ye biso radar biso ko la cameraman to ba le tambo sango de tel sikodo to tel si côté de monde qui non est bloqué mais c'est pas mal de bien awa to kutana moto mais c'est pas là maintenant ba kindoki na biso to comment dit même si ko luka ko kota même ça microphone avec kindoki na biso et comment qui même si ko kota ba dimension où ezali ya famille na ba dimension oyo belé bato baso comprendre té mais c'est maintenant moi soana to tika été le gars to tika été Matifani il faut que tu bande bende malembe on to continue kati ya biloko biso do lingi et alors to bande olandela so na niko landela to ta mouvement ni azama kamada ndeni afana na banani amela na banani ya na banani ndeko zali ko landa ngai yeba ke za moi si yeba ke soko mesala mingi ofana pemela wo ba PEDE yeba ke za semence mobo e bande kota kati no sali savoir ou bien le moi mobile aux appels moi si aux appels moi comme moi si sont lesbiennes yeba que ça ba eloko o na kati ya lesbienne ou azo transmettre inconsciemment yo otiko la yeba ngote donc ne mo pe na ba mbal mais c'est par là maintenant que ba diko ka nini to ko zule sko akuma mema ka moyo ba ma nini au ba nini au sal ne so sani to ba sko la ndi mali ya to men jour en ko ke wenzi so ke wenzi ya mona maman na mtoteke la bilo mais que mais ça les a fondé na bete ki solo ba soso ba twamona soso mais ça soso tesa biloko ya biso na c'est secret ne tono balus au moins na kebe na wenziko e ni bien si on a même somba koto mamozo la ngai okena ko somba bilo la wenzi mtabenge chez peut-être pour na kaka osombela yi hein il faut tala ka pe na somba pour na belo li ça peut bloquer bien mais est-ce que mutemba na pesa convaincu bien sûr babi tout est sanctifié par la prière bien sûr mais il faut toujours na nzambe ko vivre le roi aigle pe na ngele est-ce que ton l'équipe Matifani to ko akeso mabiloko biso to paraître mon corps biloko to apparaître ye to fandi to sola neni biloko za bien somba zo biloko zo wana ezala biloko biso la chair humaine o yemo bo moto ba comprendre ngo to simba moko to pesier ba pisa somba ke tango ke ne kuna place ya zo lamba maintenant la kati ki ndoki ko se Matifani ba mambo la ngai bazala toujours ba parce que so ba lambi biloko mungu le kaka so ba lambi biloko mungu ele kaka o magena no mutu almo mo sa lambi biloko o senti que non o le biloko ngo mais gumo ya bongo ou soit même si bazalaka donc so pese mbongo wala mana 12h o ma dama 12h te bela ngamba non kende ala meno mbango kwa sali akina o ko to kende ne place ba zela ne maintenant au moins Matifani to so moi so to tambuser ti to ko lukela mo mutu mo ko intime pa nae lorsque ko intime pa nae to ko profiter na blonde non profiter même sur la réception dans la réception la maman pas ba ko zelo ko pa teli to ba teli to la mukabu aza faiblir directement to bengi siko de moi na moko ya biso en esprit akolo kwa puku akwani pa continuer na côté ponge alali le sus aw akola le pebwe pa alali pe moi ti na ala pour pas fandi e mo to ko ko pourquoi tanga ganga bongo mamoko sona yo ko bimilana les années sont biso de ça mo besoin ko ta ko benga ne soit parti à soya bimisi wana ne to zo na personne ba ke no olambi otiki mbabula moto libanda ou bien olambi ba matite tika libanda cuisine bongisi te donc nous so tiki na besoin ne to ça ba cérémonie ko place wana to ba disko mbaso bantim to ba ndoyemba bantim butu na butu Matifani butu baza biloko oyo soko za nzambe na butu soko leka okuta na pe na bato ngo mais sikoyo soki le biso na butu zaki soki ba totini ba veiller neti biso ba 3 0 mais ba toti fait ba biba ke soulager et ba libane ngine ba soulager ba ndeko na mona na ngaya tukeza malamu te ya ko se soulager mingi na ba pembeni ya ba église na ba sima ba église to Matifani le moteur capital pour nous les chrétiens donc
tant que yeto osala bongo to tchemba bo to tcheni wana to balka to yembi to yemba kana komona to yemba kana to yemba vocation mon esprit saigne ya tant esprit ne ezoya malamo to transmettre to continuer malamoko tant to kota yemba moko ale ayo sutuka parce que tant ya sutuka azala affaibli ne maintenant to zoya to lalisie la salle biloko ne sa kota ngba kotinga na mai il faut na kenda bona ba voyage donc il va côté bon faire un voyage non qui est le roi de bosser la métali qui est conscient mais au conseiller d'abord mon loko c'est là mon loko tellement c'est là tellement tant soit aux zoom bien voilà c'est sur l'esprit né aux zoom c'est on sur la ligne na kata corner dans on côté na kata corner mbala moko ndelo ne salima au moins la tonga la mkeba ah nzoto passe à mukongo loko ba te ko le mabondeli OK biso déjà la butu to tindeke déjà mission on a déjà opéré avec ba voyage na yo zoom c'est tant que la bonne tongo esprit on a tout ça qui est envoûtement inconscient au moins même tout ce long pas maman sur la noaille et long pas moi de côté de ta maman maman yo moi ça zoba yo moi ça salité maman la ngoti wa finga bana moi ça zoba moi ça salité le bon comme regarder le bien bon tant ça sur ba bongo l'esprit maintenant va commencer à faire quoi alors ta maman ayo ta moi alors ta maman ti jusqu'à ce que tant ça va transfert wana apesa la atmosphère moko ya nini ya kuswana tant on met atmosphère là sur la pas maman sali autour de maman babi maman na mwana ba simba na nzoto mat feneza blo mo sorcellerie parce que et kotikala ko salima jamais na ba vie na biso maman na mwana ba simba na nzoto ne va pas tomber au bunda même si papa c'est l'unité mais le temps papa zoya directement il faut explorer sa ligne et ko ta papa tant ko ta papa wala biso matifani to ta na biso mo na ndao parce que biso za to ta na biso to seka parce que ba esprit a base ba seka mi to seka na biso to ta na biso c'est moi de le papa na kata ngala biso bi nga de so mena ndako oyo na ndole lisusuté papa tango le belo ka bongo ke kindoke conscient au moins na sala ou bien soit ça na kata ndako wana yeba ke o mibomi o moko pourquoi o mibomi lorsque maintenant biso de zo mona to côté ce qu'on a véritable sorcellerie après on comprendre makam mais ce moment que na tango tel papa box ça biso passer biso bout ba woza pe papa maseli ba kangebe ba sinya butu ba bombe papa na bango. Bien-aimés dans le Seigneur, tout est grâce. Dans toutes circonstances, nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. Le 13 octobre 2020, 7 ans, jour pour jour, les Nazariens Télévision, votre chaîne chrétienne sur YouTube, commémore son 7e anniversaire. Oh, alléluia, Bana Nzambe, shalom, 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 Nabino Nyonso, Bozola Nangai partout dans le monde. Le 13 octobre, les Nazariens, et ici, 7 ans. Moi, a connu vraiment le 13 octobre. C'est une grâce devant le Seigneur. 7 ans, ils ont signé à perfection. Alors, 7 ans, ils ont facilité. Tu dis que le combat, ils ont dit que les belé peut décourager, mais quand on a 7 ans, ils ont quand même une grâce. C'est pourquoi dans les lots, même si on a l'équipe même si on a l'équipe mais na ibike wana le Nazaré zawani fonda le kawali na ba prédication na ba enseignement na ba exhortation na ba nzembo malamu ba cantique édification na ba méditation et voilà le 13 octobre le Bongisa 7 ans. Alors par rapport il y a manifestation to milulu wana to bongisi des journées il y a prière il y a action de grâce il y a concert assis sur son trône. Grand concert vous allez gratuit 2 jours seulement mais na kata concert wana mate ya pe kozala pour na ko gagner ba amen concert munene oyo les danseurs ont produit Certifani. Pour cette occasion, yo zala béni na chaîne o na ba témoignage, na ba table 5, o zala béni na biso ba prophète ya bishima. Alors bino ba na Nzambe nyonso o bo pambolama na mateya na ngai apôtre ya Machia na sengi bino nyonso bo soutenir œuvre oyo ba o bolanda biso. Je crois que pasteur Richard Elongina na nous bomona ngoni pas les Nazaréens et bimisa na kati boyebinga pour na grâce les Nazaréens. Lokola les Nazaréens et produire batu ebele et bimisi batu ebele basali ebele ainsi de suite et sauver ba âme ebele pour moi na kozala boye que ozala ingrate ozala reconnaissant. Ya onto osenga na peuple ya Nzambe nyonso bozala na sima ya les Nazaréens bo soutenir les Nazaréens na nyonso Nzambe apesi yo ozoti na mbongo na yo ozoti na yango a passer compte bancaire ozoti na yango na M-Pesa aux hommes des occasions et sungayo batu bele ba bongola ba mitema
vraiment bo soutenir les chaînes oyo ya moto za na besoin de soutenir na yo ba numéro ya banque ezawana ba M-Pesa ba Orange Man. Alors na sengi na yo contribution na yo ekosunga to célébrer ensemble na servante de l'Éternel. Ba numéro yango nezoleka tinda action de grâce na yo, tinda soutien na yo. Et vraiment ekosala malamu. Et nous avons besoin de contribution spirituelle, financière, matérielle, afin que des grands problèmes réussissent, afin que tout le monde ait une action de grâce. Na yo moto pesi mbongo na biso bato tokote ya toza ka musala moko vraiment to sengi na ndeko sunga le Nazaréen na livre souvenir comme ekoma makozala mingi malamu tala canal ya bien ya ko soutenir afin que nzambe afuta yo nzambe a récompenser yo surtout nzambe s'intéresse ka mingi na bato ba contribuer ka pona sali ya ba âme comme chaîne ya munene oyo maison mère les Nazaréens. Soko za na besoin au participer na mbongo na yo okobenga na ba numéro oyo eza affiché wana et oza malamu po ba recevoir mbongo na yo. Soki osali yango nzambe na lola akopambola yo pe akopambola na bana na yo na bakoko na yo. Numéro yango wana ya banque banda déjà kotinda nde nazoloba botinda M-Pesa tinda Zambe ya bishima nzamba prophète Ézéchiel apambola yo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Ok, mtasala le rwanda comme manani ezali yemoko maman. Mais c'est par là maintenant moi papa belé. Baso banganda ko ko asute. Ngai ndako ko kokate na ba maman na bana bazaka eloko moko ngai ndako ko kokate na simba sunda ko te na ko bo. So papa ngalo babo. Ko te la bana na yo, ko te la bana yo. Tout ko swana wana nyonso diable o sur le tindaki msalizani a créé séparation, a porté encore sémence mususu ya sika. Un match fini. Donc on a créé séparation et à côté sous sémence mususu ya sika la kata bondoki na ndakwana. Pourquoi? Parce que lorsque papa et maman ba okota matata makabwani, maman pa okota pa matata pa subi la mana kei, bana na sima botika la bongote, maintenant faut pas passer ani. To koya directement na kindoki conscient wana mwana to transmettre au bana tout au basawana. Maman zo na nangeza ba mususu baza ba fazer. Oh le nom kata fila sasa ko constater que non ba bengana kay ka pona kindoki même sous ces alaki eloko mwana zo sala na kati na ye azo ebate makambo o mwana zo mona azo expliquer bino mole bino bo memela ndenge ya prière bo fi molimo akanda bote ale akende kuna fazer akote swate ngana ko bota mwana lokwa yo boy mama na ngai ezali eloko moko ya mabe soko tela pipa ba fazer bisusu lelo na ba wenzo mwana ba mizipi toi balali ceux qui viennent bazaki ba vrai bandoki ou pas que ça est grave parce que tant que bengani pembe na yo au lieu qu'il est place basana na bazali bengani il va dire retour à ba combat et bana songa toujours bino. Mais c'est par là maintenant lorsque famille est kabona après ils continue toujours ba séance na biso il y a ba rendez-vous séance ba rendez-vous to ko 5 kai to ko moa to ko yung ou bien église na biso ya tanga mikula suka de to fanda sur la carte ba biloko wana de maintenant de banasa nini to est-ce que tuna bana yo kuna batina ke bomayana bino sala gini wana bandoki ya conscient wana est-ce que conscient ba yeba côté conscient de stopper faut mélanger on pour équiper donc inconscient parce qu'il faut rassembler bango siko to rassembler bango bon ndeza bo yo mission na tina ki osani parce que kuna monde ya ténèbres matifani place royaume bo nzambe bondoki ezali attaque présence ne bo mona te mais bo sentir que non il y a une force ya mystique oza ko entourer bino après maman ba otuna yo sala nini batna wo sala otenga batinga na zwa maman na koki na ngaite okoki te pone l'excès kuna ba bete film lobi oso ngoki zo mabino o mabe mona kei pe lisusu aye pa envoûter maman pesi maman pe malade maman pa fani be ah non ko nzoto mikolo bete ba maman bele ko mela bango o te ko te ko sombe fièvre si mela no bimo comprendre te fièvre mata et kita o melba kisa malade ko mériter mais quand peu ko zonga na kata prière o ko mona qui est derrière tous ces problèmes. Donc c'est par là maintenant au monde lorsque biso se bilo ka bongo to sani to jusqu'au banana to biyo le kombo batinda ko solo sede point no te na sele bo lega kuna ba betie yo zanga ni no tenga batinda ngai ba pesa nga déjà ba passo la pesa exemple ba passo ba nzete ba bilo ko bongo ne on sele na butu ah bon zo eloko o so komi kuna otaya na yo o batindi o chuba aw bande bola na même so mo ndeko même mobwe abela cirrhose des fois côté où la boye baté ndeko même mobwe la famille aux malade à panzité mais akufa malade à panzi ndeko même mobwe akufa malade ya asthme bo comparer asthme wana ba ndenge nini et we wuti non pe wapi na famille na mnogo za bata ba groupe abongo te mais mo mutabimi ba AS ba ko bima ba SS ba ko bima ezala biloko bien sûr dans quatre domaines ya infirmier mais ezala biloko za la kata procession ya o ya diable neton to benga so bangwana yo batina ko boma ngabo makite poni o dila zanga kiloko sel loko sel zanga ki ba zui ata mona popi ndoko zola nanga popi matifani ka biloko ba beta bitenzi et ko représenter mutu mobima la vie na
bazuka mwana popi apesi moi mwana popi zwa mwana apesi yo ouais moi popi moi c'est kende na ndako lobby tongo oya oya biso liputa ma bino tongeli mwana popi bien ba mwa bola na ngasi le plan ba dessin animé na koma ya zubilo ko na aki tongo koma kuna invoquer maintenant biloko ni bimi tongo biloko ni bimi akokende na kata chambre aluka mo place mo bwa mukie cran akati puta mama aya kan soit kitenzi kata mama na mto mwana popi les des rendez-vous azo tongo azo ngakuna ya oyo ba note no pour l'instant maintenant non c'est pour l'instant ako ba kena ezanga service ba osala la au matin so dozo ko mwana popi parce que mwana popi ba chembe ma singa mobwe ba demisier après mais c'est ce que yemo mwana parce que zwali beni moza ba mabende mo basela ngombe mingi ba mastic boy ba zwali bendana le fina mwana popi o na mutu mo pe mwana zuipe afina to mwana ofina ne mala moko mwana kati ya bana esprit o za na kati de tindela ba mwana au moins maintenant basela nini basela kwa ba longwe ba longo sotia mo pouvoir mo mukie est-ce que mutema o bomela ki et où ezali susute ezali mais mutema o ya mawa et pas ba parents na yo ezali susute mais c'est par là maintenant au moment que non moi si na ndako alalaki maman betinga panzi OK panzi na mabeteza mwana mkefandiona azo kama flash na azobit maman na mwana popi kandi dobi akozwa kama mwana popi to pesi mwana popi te sinon zwali puta be sonya maman katango muke kanisa mwana popi na mutu ebongo oyela biso tango yo yana yango to zwi yango to kanisa ma singa to dembikisi to dembikisa na to bisi mwana zwa eloko oyo kende tu bango na mutu ne mto mwa popi au moins pe mwana kozwa tango mwana okendo okene yango il faut na démarche zo sala il faut ba esprit musu ba no sepela ba oseka tango akoma tango bezika pan vraiment ba esprit musu ça nini elongo comme tema oyo ya mawo au moins ko eselo ko la ezongi mais c'est pas tango ezonga siko bongo ali mbala moko ali ba sacrifice mano salima to ba no tomisa ba coupe yo mela ne yango moni matifani lelo to zana ba problème très sérieux na kati ya ba vie na kati ya ba foyer likambu oyo ya sorcellerie et pas ya bana mike oyo ezali pena ko lekela bisomi neta mo sila wana to suka pe wana matifani bongo te tango to longwa wana musala mseza susuni to ba nisiko kota na kati ya ba veni mwana muke au moins mwana jo talibu mwana déjà a kindoki ya famille te on a tigo te sumo msubo tele asa mwana mo malamu respecter donc tout moi yo ki apona ya sombe bombo asombe moi tant on pesa mwana lié bombo ce n'est pas bombo au mwana lié mais c'est l'inde j o eza makile mutu o ne mwana seni ni abandi komela à part de cela tu vas négocier même si ba popcorn eza na ngobia matifani mais popcorn eza na ba bloc sur no sel ngo eza ki mingi ba déchets o de ba déchets fécal o ya taba ya mbumba mais lorsque tu rien ngo mingi tano pesa ba mama na biso o bazana wendina kasavubu kuna ko ba vie koya donc ba mama misusu baza kuna baza initié mais ba ko somba bilo kuna te ba somba bilo normal mais on zande bilo na dépôt na imoko na so bilo sa nini amema yango mais papa nangai Michael na ngati lo question moko s'il vous plaît ala ndio ndingo lo binyo soko banga te ala ndio mobimba par rapport à ba sorcier inconscient sorcellerie inconscient yo beti pona bana nde bana msusu fubutika bango bakola tout ça nde bazutika bana sorcellerie mais est-ce que mukolo pas cause na sorcellerie inconscient oui micro s'il vous plaît bon pourquoi pas bo initier kamba mon sorcellerie conscient pour moi mketo ko ba non moi mketo zila kola mais mukolo point level pisi ki boutique sur inconscience na lobi mo matifani c'est vrai mutoza mukolo azwa kindoki c'est vrai azwa kindoki mais la place à bana mikie tozolo ba pourquoi to tipa c'est moi oh déjà azana la kindoki déjà biso de initier déjà to côté la kata kindoki wana ezamaka mususu mais mutu oh biso zana besoin de cela non corps na yende wana tozo sko milimu o ya biso to kopesa ba calmer ni na benga ba calmer koti pa na et changer seulement comportement via makamondo sala parce que ma bébé satan les amalam via ma bébé na sala lemso na kata ndao azoto sa papa te azoto sa maman te mais c'est bien voilà on peut ça donc c'est par là maintenant to moi que service o azana ngo so to bito ko itsa na kata makamela biso esani ego simba yo mona bige non to ko sala de toutes les façons même si les plans spirituels même si c'est pas physique
to luka mutu mo ko to tindela ye liboso pour la sani aya ko kota mbala moko directement na canal biso parce que la kata ba ndoki ya inconscient ou ya conscient moni qui va transmission ezala kuna pe transmission ezala mais ba kata ba transmission ngo ezala un peu différent donc kata ndoki mukolo matifani na ko lobate ke ben ezala raté matifani ezama kasi surtout ko tanga ba kombote ezala ba tribu mususu au moins jusqu'à 28 26 ans azo continuer toujours ko lala ko suba na meto c'est par là maintenant moi ba musuba bigi non oh non ezala ngo ndengi na bango mais ça ndengi na bango c'est pas normal ezala ndengi na bango je connais aussi oui OK tu connais je connais aussi maman mo bonande ko soigner kala azaki mutaba malade de tension belé et alors azaki muta tribiana donc on va dire ko soigner c'est vaut mieux faire sur ngolala ko milaso maite ou les éliminer na yo olali so mon passe na mon butu je m'en ouvert mon muke au mil. Et alors, comme à un moment donné, comme il toujours à se lamenter, naïboy, na woké na toilette, naïboy. Juste à ce que maintenant, tu vas dire que tu as d'abord parce qu'on est na chef combien derrière quoi déjà quand tu m'as camé, na hôtel est-ce que bon, on a yété, mais non on a ce que mutu na simana. On va se retrouver dans ce que tu as premier jour de traitement simagi deuxième jour simbité nous sommes processer nous sommes qui ndoki nangai na mesko tale tu as tout mis makamwa bana mbulon o banda kala ndoku na boy na zatile lo na ndako ya libana ngai mwana ngape ya liboso kaka ning moko so bani kolanda ba bloka matifani et singa délivrance parce que sans délivrance na habité même singa mo pena ko pesa sous témoignage ya grande sœur ya zana na Angola kuna et komaki bien to zaki bien ton doti bandal mais tant de côté na veni au to kota kana sika bande bola na ngai ezamba ba veni musupe to kota boy e bonza e bebisa pe famille ba veni musu to kota ba opportunité senga nzama peso ango et comme musika pourquoi parce que a veni wana ezamba makambo bele ya mabe mais c'est par là maintenant quand c'est na ngai bala mami bali abali ya boso mubali abala ki zaki muto tribu wana tant akei papa bengi à l'époque abi Niclette moi je ne comprends pas muto wana no boyana na ngala se planète te papa le monter les kaki quelqu'un comme la zine comme les imbakina mwana ba soigner mwana nganga boko kwa mwana kufi après une année a dû sous pas mwana ni suko kufa papa bon c'est comme ça zonga na katanda kuna na maintenant to zongi se mais yemo na kati na yemo conscience pele ya mbomoto ki amona kino o no kufinga ajo ngala kufla ba mi bale bala nani boy na ndako bala boy OK to ba salaki na ye azalaki muta makambo ne bale usana nini aba so nzoto na asale na ngoma kamliza ngati ne c'est pas là nangina tuna izana tumope na saki na ipa utapika na monde kindoki abaki melela kwa mosana nzamba bi mwana mukie so pese kindoki ni bandil et que ba parents na ye abiata na prière te et que ba parents na ye ba déclarer kaka ba bi ke to boyi ba lobi ba olobela mwana wana ke obimate parce que ozana son na biso obimate osela kindoki te ba osaka likolo na ye ba oloba et osala ke bando ki pe ba bito yokaka so ba parents na ba boyi bazoloba ba insister ke mwana bazolaka chaque fois mwana biso osala kindoki te to boyi biso ba to ba parents biso to bota kiye akosalela yango te eza ba niveau wana au moins pe ke boya pe ozo mwana boya pe boni boyi po utiliser mwana pa boy comment on trouver idée wana. Merci Matifani en tout cas question mon na CP na makasi Matifani omoni soki lelo to bika biso batu nyonso na samu kilo eza ngolo ngolo to zuna kanala nani na kanala Jésus elo makila o dangaka ya wandi bixaka yo papa tango sala prière ya bongo pour moi je peux dire que non eza ba prière o ngana ko sala ngote beso bande ko mususu ne biso ba sala ki mwana moni yeke no mwana o déjà ko ndela mbuma mabe bino bo lala bo fukami be bo fanda mwana ngo o ndu baki non lelo soki baye bako obimate yo nongo zawana ozana makila na biso yo neti boy Matifani soki makila ya Yesu te Matifani ko kende ata ba parents ba gagner mais c'est par là maintenant moni loko wana mutako sate Matifani c'est les aba makila Yesu no makila Yesu belele ngo eza no ouverture ya bota na yo ke nzambe soki mwana oya bimaka nzambe soki ba kobenga na kombo na ye nzambe tikate makila na oyi danga nzambe soki ba koluka ye tikate ya wona mona susu bango te lokwana lobaki na Egypte o to moni lelo lobi na mona te bo sisi prière amen amen bolala na mwana so ba moni ke to bolala na mwana journée na kimia bakamusa sala ka bongo ngote na bokeba parce que Matifani mon diable nzambe loko liboso so abandi ko kola na yo lelo liboso alongoni alobana nini tika makambo o abiso to mona ninga se wana bo mwana niyo
mais ma ko na c'est mais tant qu'on initier yo à contre makambu na yo ne c'est pas là maintenant so yini banda lelo banda o dévoiler banda lelo banda o la biso ne mona biso tant ko mo ya yinda mama bela ka matifani soki régie ba rozo msela biso mata mokolo mususu oloba kit mama zo banini naza likamba mutu te yana ya pelo kwa mutu te wana priya mama kwa asambi azosaka na likamba mutu te mais wito dari pesila ngato na kanga mwana soka sala mwani na mnuka point mwana mbaida kanga unoko na ina potu ni mwana kangeli kofi bale ko na mwana ote to mesanga na mwana ote na boto ni mwana ana afandika watu to bandika kitu basuya bapese mani ndapeka la prière ngabe osala lo mote na ndako papa bila lukimbonga kila mutu te abome mutu te alibaka mwana osinga kisi akonzo mninga ni mwana te kasa mono saka il faut ezalaka codé par qui par Jésus yoko saka te sans Jésus on bate makila sans makila Yesu il faut makila Yesu na kombo Jésus ni kotoza so force qui atabaye okozwa ete parce que makata kindoki eloko mseza ezala mabe bate bele bate mwana akozala na minute wana esprit mso ekei mais litoi on a koka so ba bengi appel ezala ngale bi service papa to sala de nama lakini mama moko abi papa so alali na oyoka bango mama intel mama micro oui mama intel abi zela yaka azui huile donc ça asima maboko atemona matoi a déclarer na kombo na Yesu abi ko banda lelo ba ko benga yo me ba ko mona to ba mona makila na Yesu so ki ba ko ba ko zinda ko peuple Égypte pe ti lelo mona ba umela yote bakina ba comment matifani la question moko eza malama mais il faut ça toujours coller na kombo ya Yesu makila biso na carte bon mais habiter parce que le seul sang oh quand il doit temple habiter mi balé oh ASAMBWISI bandoki donc yamo les finale pour la question matifani. Merci beaucoup frère baby donc on va toujours pour toi atterrir habiter malbeza mboka yo. OK merci mengi kaka toti woloba awa matifani mwana koza na mwana popi na ndako mwana kosomba jouer ba maman biso ba contrôler bana te ayebike no mwana o bandelo kota lipango oyo jouer oyo asimba ngote mwana bandelo kota awa mwana popi na munene wana alala koto te ndeni mwana popi na kumkolala awa elo mama ngo zali ko landa ngai to boy teke ba popi nyonso eza mabe mais eza na misusu oyo eza mabe ndeni matifani okomona kaka mwana popi ya kuta eza pe ba histoire misusu ya ba film omona mwana azuka kelo mwa muke ayapesi muningane bomba nazongolo biko bunisa te eza ba langage mo mona biso mwana no o bana na bana boso bomba o bunisa te mais par contre eza avion mubimba apesa ki no lorsque ba obela e basani ba mata bakeni yo mona kaka no apesa ki ga mo boke ba bouchon OK bouchon na bouton mo tsamba pine a démarrer voiture akei mais c'est par là maintenant ba esprit bazo nyoko là-bas mais c'est par là mona maman aboti bana matifani après un temps pia comment on compte à libo te pour comprendre ngote we mo ma fano sentiment ngeno ngai kana sa ka boete atata ndo bima mais bambongo no simba yango te mbongo si bamo yiba ngo mbongo yeba ke ofana pena ndoki mwana zawana azoyo ka pe yango pe batu oyo bazolanda ngai soki na kati ya ndako deja ba radar satanique eza masifani okozwa mbongo ndenge bocho teka bofana mbala na mbetu bokonte mbongo bokonte yeba ke puku wana bomi mapena mo kwe atemi ngo tele bosala yo kasa puku te lam tuka mwana na yo moko abaluki be puku amatiti likolo atosala makambo na ye ndemona baki même si ba komona ka ba puku te ba miseleke te o batambola mimi na ndako uma ka miseleke ba tambola ni kwa mien mais ami c'est bien mais asala makambo na ye domoni pasi oyo ezalaki alors bana wana misusu matifani to tika bango kuna misusu pe oyo balekaka ba délivrance oyo bango bazali mais matifani eloko moko na linga ile épinglé ezali sur le plan ba maman ozala maman boti mwana osabane matifani lobi eza malamu mais ezalaka toujours esanganaka na parole na Jésus Christ donc matifani nzamba pambo parce que la question moko grave pe maman qui n'est conscient et ezalaka kaka te o eko dépasser pe ti mutu bako mibila na walibala mais mili mwana zala nango o matifani etize kaka et la plupart bato matifani omona ye chaque façon akomika le fin du monde mbali fo babeba omona kaka no mobali alobaka mingi te mais mwasi nde alobaka ok ça même esprit wana nde sa nini ekotise wana omona msu mbali ayina bacamarade mbali ayina bacamarade mais biso faut tosala mo loko moko boye ube bapuku wana basalaka eloko moko ata na cuisine ata mo eloko moko boye elingi nina moseli kuna pourquoi parce que tolukaka mo eloko mosala entre na papa osali bokabwana nde mo ba mama ozali kolanda ngai mpona bana
bapupa bana ezali malamu mais faut otalaka nani apesi mwana euti wapi kotunaka mwana kendaki classe oliaki nini nani apesi oyo eloko soit c'est ozonga nde na ntango akalizaka so apesi eloko na classe olia te donc eloko na classe kolia te mais mundele na bademo baya kosala système mosusu il faut totambolaka sur le plan technologie aussi matifani parce que kala ezalaki omona bagratana mais lelo ekoma omona mapolisa matifani ce sont des histoires moko satanique eza na Pascal le roi de téléphone film longo mapa ma police mais je regarde comme ça na mon eza misuni oyo ya zo le bela wana te on prend eza sur na kata Pascal wana matifani na bité so ngo mio beni bude mo bala mo poul boy bakata mba petite matifani so mo ba go mio mais batu bazo ko somba yango batu bazo mo so na tomba une fois na kena tele ngo mo na route mo kali na tele na kata ndako ba wala mbela matifani bi o makina na ba to te eza makina ba tia mablum so mi kemike ingrédient nzambe po biloko masika ndo lingo mingi nena beteli sura bana tika ngoka donc biloko wana tu bana bo sala ngo azali d'abord ye mona kati ni awiye belo ko sala d'accord awiye belo ko sala te même misusu ko sala no ayebi ke non nena zabwe eloko ngana zo sala non sala ne pona bebisa mwana o azo somba non sala pona sala bwe mama mateke za moins cher c'est la bana ndako ni ba ma police matifani lipe golemba mais ni na supani lipe lembeni de ces par là maintenant au moins que vie à bana ça mingi et comme bouleversé même si libanda ba problème ezo za mabala ba makambu ezo za la penza et belé matifani. Merci, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Frère Baby le basuka pe numéro. Merci na pambo la bon Nzambe apesa ki ngai opportunité pe apesa ki encore maman Tiffany ba Ivolofo bango tout makasi ete to mona na lisusu na mukolo ya lelo bandeko bozali kolanda ngai na lingi bino mingi na kombo na Yesu c'est toujours votre frère Michael je sais que to va nous continuer to va nous sala to va nous sala mais ce que vous avez besoin na ngai maman na moi benga ki bia apitina ko bemot azali tasi de moi si ya pasteur Benjamin donc plus 243 89 99 27 616 merci beaucoup. Merci, restez branchés dans les Nazariens. C'était Yves Boulof derrière la caméra. Merci d'avoir déconné sur Rolandi Bisso, Papa Guy, Labala, Maman Lorien Labala, Marlène Louis, Maman Betty Kokelea, Papa Dio, Papa Timothée, Maman Marie-Claire Karawa, Papa Timothée Karawa, Andeko tout Rolandi Bisso, Toulingi Binoming, Nathalie Moussibou. Le 13 octobre, anniversaire à les Nazariens, Naikab. Sur une collègue à Zongité, de tout côté de la Mikolezoya. Kobo santé, concert d'évangélisation, paix Isali. Ciao. Naolia bakiti na ba mesa. Atanya ukondoko. Na mona yo. Na chayo na mwamba. Na minito na kata pena katikata saga fufu. Oui. Alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça, là, oui. Moi, je suis un bon vraiment mingité. Mais je suis un bon moi, je suis un agence Nazareth. C'est du sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pe ça au fouti bon on a partir à Porto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifonga mi comme on Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Naka sansu mulongo kuna. Pour nous là susu. Kuna iza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à Porto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makama bongo na monte. Bat papé si mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai. Bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareth ezali boutique ou ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Nasali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme on a été bandeko on bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc so na mbongo te ndeko na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareth nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tuzawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, Toza Sir, avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa.
face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengue ça, Mokoto numéro 1. En face c'est l'église catholique. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez nango, on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Ah! Non. Nazareth, nous allons Congo Sili. Julia, nous allons Kangisa qui a foufou. Eh, ya mode, yo bandika na foufou. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingom. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça c'est du sérieux. Loba Satan azana ba problème. Oh asimbi kisi. Asimbi kisi. Yali kambwa kisi te yobe ke doluka kisi na osala nini? O simba. Biso tozo yemba.